bolandaka Lingala News Magazine et sa information à solo. Ne vous trompez pas d'adresse pour être bien informé. Suivez Lingala News. Babina Sali pour Lingala News, Tangama Solo, boucle, check. Vraiment mawaya ko présenter bino communiqué oyo ya programme ya matanga oyo babengi obsèque ya madame bienvenue Mia Silwa. Tozo senga na bino mingi boya ebele lelo na veille mortuelle na église CEC Kanza. Jeudi oyo le 2 décembre 2021 na commune ya Ngalema tout près ya arrêt pompage. Peko bimisa mowei na ndako ya malili ezali vendredi le 3 décembre 2021. Levé du corps na morki ya cinquantenaire. Pe ekobima avant midi ngonga ya 9h. Tala recueillement pe kolela mowei kaka wana après 1h30. Pe kowelisa kokende kotika mowei place abotami na Congo Central. Na Luozi, na quartier Bindimwa, pe na avenue Mambanda numéro 13, en face ya église ya mosquée ya ba musulman. Ndeko, pe tokaboli mawa oyo na bato nyonso oyo bazo kompane biso. Merci.
Babina sali pour mulingani tanga